Salut, bonjour à tous. Bonjour na balandi nyonso balandaka Damaris la Grâce Divine TV. Lelo la Grâce Divine TV cuisine ayeli bino dans Damaris la Grâce Divine TV ayeli bino mipanzi batia donc ngai batia mipanzi pardon ngai nanga yango yo boye bien hotel ngai o ezala penza bien makasi. Vraiment na osaela ngai oyo batia mipanzi nanga yango yo donc ngulu bon na mwamba pardon donc na bosen ko lakisa bino mwamba donc na olamba lelo ngai batia mipanzi ya ngulu na mwamba la famille. Voilà pour la recette nanga ya mukolo lelo. Naza na besoin ya tomate ya mbuma, naza na besoin ya aubergine, naza na besoin ya ndembi, naza na besoin ya paprika ya vert, naza na besoin pe ya matungulu, donc litungulu moko ngai nanga yangwana, naza na besoin ya jimbo ya soso na otaka lutu moko na jimbo moko ya pondu la famille, oui jimbo moko ya pondu, et puis na bakoti nanga yangwana, et puis naza pe na besoin ya kino blanc nini oyo ail ya poussière na muscade la famille. Voilà la famille pour na recette nanga ya mukolo lelo yango yo biloko nanga nyonso yango na présenter bino na lingi siko na sukola ba épices nanga na katango tokute na ba vidéo oyo etikali la famille. Merci. Coucou la famille, voilà, nazongi sikoyo, yango bomo na saisonné déjà ngulu nangai, yango yo na saisonné ngo très bien, yango bomoni, donc na saisonné ngo kaka na nini, obabenga ngo ni na jimbo oya soso, oyo, jimbo oyo bomoni, oui, na saisonné ngulu nanga na jimbo, et puis na muscade na ail, et sile na tesu eloko mon côté. Voilà nini aubergine nanga yango déjà na kati, donc na kati presque blo nanga tout na kati matungulu nanga ba tomate onions on a présenté ki bino na video liboso déjà na kati, et puis na longoli ngai nanga na kati ya mulangi. Donc voilà la famille bozana la sabino mulangi na lakisa ki bino déjà ngai ndenge ezali na olakisa bino mulangi, donc eza ngai ndeti oya biso te toliaka ya chasser. Non, o eza ngai moko dona soma ki ozaki déjà mulangi si banika na préféra mingi kolia ngai oyo po emona na penza mingi te ezala rare, donc so na kute na vraiment ezanga kosomba ngo te la famille ezala pe ngai koleka ngai na biso toliaka ya chasser wana, et puis oyo ezala pe na makasa te o déjà banikango nga esepela mingi so na olamba ngai nanga wana oyo ya chasse na tuta yango susu po elemba boy, mais oyo loko esi ba tout facilité nga vraiment, donc na sepela nango makasi la famille na conseil bino bosomba yango ezalaka bien pe blo nanga nyonso yango yo bomoni la famille. Matungulu nanga na kataki mwamba nanga na bosane ko présenter bino na video liboso la famille na sela mwamba oyo ya Lidl, eza ya Lidl okosela pe oyo ya Kaufland, okokipe kosela oyo ya Penny, okokipe kosela donc mwamba nyonso oyo mindelo okokio sela ngo nga na préféra ngo parce que na mona ba oyo biso moko eumela mingi, mais wana pezala nango bia bato basepela kolambela na ba mwamba na biso moko tosomba na ba maison africaine eza ngo problème te, mais oyo penzanga linga ngo mingi po ezala pe secret, donc eta surtout na fumbwa eta pe na fumbwa kitoko makasi et puis eumela te. Donc voilà la famille na lingi sikoyo na banda kolamba, donc mipanzi nanga na saison nango na otokisa ngo te na okalinga ngo kaka boye nazo kalinga ngo, et après na kosala sauce biloko nanga na ifona sala ngo sauce la famille. Voilà, okokipe kolamba nyonso bamisu balamba na bango kalingi te ajonga boki onka nyonso mbala moko, non menga na na système nanga na okalinga mipanzi nanga nini ngulu nanga na okalinga ngo bien, et puis ni nanga oyo aubergine atango a la famille pona tokisa yango na tango a pona tokisa yango, et puis na rotuta yango donc voilà yango na tango apo aubergine ezala mo makasi et na tango na kata sauce nanga la famille. Voilà.
famille, voilà mafuta nanga oyo nazo kalingela sauce nanga déjà natie na moto, matungulu nanga déjà nazo banda pona sala sauce nanga et kuna natie sikoyo mafuta nanga pona kalinga ngulu nanga la famille, voilà. OK, nalingi kala te na banda ko kalinga la famille. Tokuta na ba video mususu. Na okalinga déjà sauce nanga la famille matungulu nanga yango yo, donc na ozela déjà ekalingama pona tia tomate nanga bablo nanga nyoso nga na banda na na kokalinga matungulu pona linga solo wana ezala vraiment epesa pena ya biloko na air mo pe na sangisa na bandi nyoso mbamba mais sepela mingi boye po boye ezala vraiment bien la famille, voilà. Voilà la famille, matungulu nanga soki na kobela koto pe na tia déjà ngulu nanga. Mafuta ebele te la famille kana ekisa bino, faut pas kolandela mafuta ebele. Nazotia ba tomate nanga la famille. OK, nazokata pona tia ba tomate tokuta la famille. Et voilà la famille, natie déjà ba tomate nanga na kataki yango yo. Kuna pe ngulu nanga ezo kalingama. Et koto pe natie aubergine nanga etokaka ko na sala sauce na kosangisa yango. Voilà la famille. La famille na komo balola déjà, donc na okata pona balola.
yango yo la famille siko na otia mwamba na kati après nde nakoya kotia ngai na nga donc naotia mwamba awa soki ebeli après naotia ngai na nsima nakoya kotia mwamba ye moke après nakofinika ngo soki ebandi kotoka nde na nsima nakoya kotia ngulu na nga oyo nazokalinga na aubergine. Coucou la famille, voilà sauce nanga yango déjà natiaki mwamba donc sauce nanga ebeli sikoyo nazotia aubergine na bomoi na niki yango donc na fini aubergine nanga kaka na lutu sikoyo nazo sangisango awa na kati ya sauce nanga ya mwamba. Voilà la famille. Voilà. Et kuna pe nesi na longola ki oya liboso siko na nina longola pe lisusu oyo et soki kala te pe na otia susu ngai nanga na kati après nde nakoya kotia mai ebela soki ebeli nde na nsima nakoya kotia ngombe nini ngulu nanga pardon po ngulu déjà nakalinga ndo nakotia ngo mbala moko te po ekolemba. Voilà la famille, tokute na ba vidéo msusu. Voilà la famille, biango déjà donc natie déjà aubergine nanga bomoni. Voilà. Sikoyo nalingi natia ngai nanga na kati. Nalinga ngai yo mingi vraiment. Sango mwa mai, voilà. La famille nazokata pona balola na toka pe mai na sani oyo pona sango awa. Bomoni dans mafuta ebele te la famille pour moi bebimisa mafuta en plus nazokalinga ngo et na otia ekobota sumo mafuta donc mafuta bino mo bomona kia na bando kalinga matungu la famille natiaki penza mafuta ebele te. Ok, natoka mai. Voilà la famille, natie déjà mai nene ebisaki bino. Koyo naotia muscade nanga na kati na ai et puis na jimbo nanga ya oba jimbo nanga nazotia déjà na kati la famille. Ah pe déjà la kangi moto ya ngulu nanga. Oh. Naokata la famille. Coucou la famille, voilà. Donc na silisi siko na tango etoka yango na fini yango la famille etoka nango à l'aise. Voilà la famille. Oh eza poisson nanga etikalaki lobi na lobi ok olie na bwaka ngo to na bomba nka bomo eumela po poisson so eume na frigo surtout ceza ya okalinga goût et silaka vraiment. Na lobi ok tena chauffango bien et puis na osangisango ensemble na kati ya nzungu na ngai ya ngai po poisson pe na ngai na mwambele ya maiza pe suki to makasi. Donc esa na ngwendo ngote la famille loko eza ngo mingi te na oka moko na osangisango na kati et ça la bien la famille ole na bwaka bien te. Ok la famille tokute na ba vidéo oyo elandi natiki siko nzungu na nga etoka en attendant ça la musala mususu la famille tokutani. Merci. Coucou la famille siko tokotala nzungu na biso donc biloko na biso soki komi na niveau nini je crois ebeli nango. Voilà la famille nde nebisaki bino biloko ebimisa mafuta po mwambe ebimisa mafuta.
bomoni mo bebimisa mafuta donc no mafuta ya teke ezalaka moke mais bomoni ndenge ebimisi mafuta moko pe ya mesure eleki te. Et voilà les sous na otia pe sous biloko nanga o na kalingi donc obimisa pe suka mafuta donc biloko nanga ebeli nini ngai nanga sauce nanga nasalaki yango oyo ebeli siko na kotia musuni nanga na kati donc na otia ngulu nanga na kati. La famille nasali boye pourquoi soki ebelaki te nazwi ngulu nanga na tie kaka bongo na kati ngulu elingaki ezala ya kolemba makasi sikoyo na tabe na okota ngo kaka mpona finiki ata mwa 5 minutes na kangi nanga moto parce que eruluka so etoka makasi te po deja ebeli nango. So bina tokson su makasi nga ninga penza teke na olia musuni ezopanzana donc elembi makasi non. Na linga na sepela bongo te nga ninga pende mama nanga liaka mama nanga linga soki azolia musuni osanti pena ke musuni donc moi makasi te mais elemba donc ezala moi mesure donc normal soki elembe komi potopoto wana ezala pena soki toko te bungisa na goût ya nyama. Donc voilà la famille nazotia sikoyo ngulu nanga na kati. Voilà. Voilà famille. Nazo balusa après na kotika ngo etoka na kofinika biloko nanga ti ekobela donc eumela soute ata mo ba 5 minutes après na okanga nanga moto. Donc nazo tika ngo etoka tomuso nanga na ebisaki bino na kotia ngo kaka likolo esili. Voilà la famille wana tokutai na ba vidéo misusu. Bye bye. Et voilà la famille. Biloko nanga yango yo nazo tika ngo sikoyo etoka la famille nazo finika ngo. Ebimika lokwa musaka ngainga musaka meza musaka te la famille. Donc goût moko ezawa. OK, c'est bon. Balusi sikoyo. Na tie déjà presque bilo na nyonso na baksa su elo côté peut-être na baksa ka moi mai moko mukie la famille. Mai moko mukie mingi te. Voilà ce qu'on a otika ngo etoka. Bimi lokwa fumbo OK, la famille de nefse bino moins 5 minutes etoka moins 5 minutes, c'est bon. Poisson nanga na otia ngo kata likolo. Voilà. Na otia pe poisson nanga na kati la famille. Voilà, na tika ngo etoka. Voilà tokute na ba vidéo oyo etikali la famille. Tokutani. Bye bye. Pour la famille biloko nanga epeli nango. Voilà la famille. Biloko nanga ebeli. Wow. Goût moko eza bino mo bomoni la famille. Bomoni mafuta chance na tie mukie et puis ngulu ebimisa pe mafuta na mwamba susu donc il faut keba penza na mafuta ebele et ça la penza bien te na santé la famille. Voilà la famille. Sonanga yango yo. Donc tokutani sikoyo na table. Nde nazo servi la famille biloko nanga ebeli. Voilà yango yo, soupe nanga yango yo. Bomoni kitoko donc ebimika lokola musaka to fumbwa. Mais za fumbwa te za ngai o banika déjà. Voilà. Bon appétit. Fufu nanga pe déjà na lamba kisiko na ningina servi. Potolia. OK, tokutani siko na table la famille. Bon appétit à tous. Eza penza simple pour na olamba bino mo bomona ki bolandaka ba vidéo na ebandeli boko comprendre donc eza vraiment recette moko facile et oumeli pété. Donc vite fait vraiment donc voilà to kamaka na ba fumbwa te to changeaka air moko et ça la ka bien.
Ok la famille, tokutani na ba video oyo elandi. Coucou la famille, voilà. Ngai na ngai bata mwamba na ngulu, donc bakota ngulu ya ngoyo. Voilà la famille, donc na sade pe na fufu nanga déjà, fufu nanga na lingi yango na chasser parce que na lingaka mingi kolia fufu ya moto. Voilà la famille, biloko nanga yango yo, vraiment bolanda ndenga na lambi, eza recette moko facile, boko za la décider, donc eza vraiment kitoko, bino mo bomona na misu, et bon na munoko, goût makasi, donc ebimika lokola fumbwa, se muta etali yango bientôt kasa lokola eza fumbwa, mais eza fumbwa te, eza ngai, bata ngulu, balamba na nini, wabenga ngoni, na mwamba. Okoki po lamba na musaka suko lingi ya yo kaka menga na préféré na lamba na mwamba ya voilà naza pe na recette mo be ngai na musaka na chaîne nga so obetika ngai musaka na kati ya chaîne nga bomoni kobima yango turo na lobi na lamba ngulu na ngai bakota ngulu na nga na mwamba na ngai vraiment eza kitoko na pilipili pembeni na moi jus pembeni et ça la vraiment bien la famille vraiment bo sanate ko liker ko partager ko partager ko sala ngai bien la famille bo e makaba vidéo soki bo monike et sepeli sibino bo sala penenga na sali donc bo za décider mais pas ko sepela nango te eza nango problème te neka to lobaka cuisine eza la sorte ebele mutu musu pa okolamba aza na ndenge na alamela ngai bata mwamba na ngulu donc mutu aza na ndenge na ko lamba mais to mekaka pe o baninga basali ton mususu yo tiaki mwamba mulutu moko nga na te de lutu o meki pe o sepeli pe na o nga na sali. Voilà la famille nga na tiki bino tokute na ba video mususu ka na lobaka na Damaris la grâce divine cuisine tokozala jamais décide tokozo ba recette ya kitoko. Voilà la famille ndeka bino mo bomona vraiment donc kitoko na misu goût na munoko. Na pesi bino mbote nzambe abatela biso nyonso nga nake nanga kolia nake komela makwiti. Bye bye la famille, bobo sana te ko partager ko liker surtout ba like ebele et ça la bien la famille. C'est pour moni moi kota ko corriger ezali bobo sana te ko tikelanga commentaire na c'est la famille Damaris la grâce divine alingi bino mingi. Bye bye.